nazolobela ba président ba konza bamboka na biso na ndenge toyokaka les bien mal acquis boyebi yango bien no o ba confisquaka biloko na libanda ayiba mbongo na pays ya peuple makambo ebele bandeko bozalawa modèle na koexplike yango nayebi te soki boyoka yango deja soki mpe boyoka ebongi boyoka lisusu version na ngai eza penza makambo serie po yo ozotala ngai oyebi bien tolobaka tout le temps lelo tokoloba ngo lobi wana mpe tokoloba ngo mikolo ekoya tokoloba ngo bamikonzi na biso miyibi mikonzi na biso basomba bandako na poto mikonzi na biso basalaka bafeti biso tozokufa nzala mikonzi na biso basombela basi na bango na bafami ya basi mapango biso tozoniokwama tolobaka ngo tokoloba ngo mpe tokontinua koloba ngo bandeko bolanda nga boyoka ngai napekisi mutu moko te natindi mpe mutu moko te akanisa oyo akokanisa aloba oyo akoloba me eloko nasengi na bino boyoka ngai na explike yango na malembe nyonso mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko tomonaka balobi to bandana o biso toyebi bato mangala kasavubu balobaki ne leme malaki te ayibaki te Mobutu ne bandeli bakoloba eloko te nsima nango Mobutu moyibi ana mbongo partout na bandako mpe zairwa nyonso na ntango wana azoloba Mobutu ali première na monde ou bien troisième moto mbongo na mokili oyo na ntango wana nakanisi ezalaki après on a 6 je crois on a 6 ouais nsima Mobutu babiloka bongo etambulaki na mitu ya bato ebele nsima nango toye komona bakonzi ya ndenge na ndenge o les bien mal acquis kala pete Omar Bongo azala na pouvoir mbula nyonso bakangi ye biloko te les bien mal acquis pete mwana oyo ya komi na pouvoir tomoni bakoma kokanga biloko na ye balobi les bien mal acquis wana aza mpe kaka président alors mwana ya Omar Bongo asalaki ndenge nini alobi bon soki biloko wana nayiba na peuple problème eza te bozwa biloko na nga nyonso bopesa ngo na peuple donc azwi biloko ne 80% ya mbongo aza nango na bandako apesa peuple lelo mpe abela histoire yango o dossier epema te parce que les bien mal acquis ezalaka ciblé na bato selon ngai papa Robo ndenge na monaka pourquoi nalobi bongo bolanda bien soki totali na Congo Brazzaville baza na pétrole na Congo Kinshasa baza na ba minera ndenge na ndenge na Angola
bazana ba minere ya ndenge na ndenge. Sikoyo soki président ya ba pays wana akomi milliardaire bakobengango les biens mal acquis. Toke sikoyo na Arabie Saoudite. Soki totuni pourquoi roi aza milliardaire? Pourquoi ba prince nyonso baza ba milliardaire? Pourquoi famille royale na ba cousin baza ba milliardaire? Bakoloba na bino baza na pétrole. Bosi bomona bango bakanga bango les biens mal acquis. Nano te, nano bomona te. Bandeko, naye ko chanza bino ide te. Naye ko tinda bino te, boko masoki ndenge nini. Naye ko loba kaka, o nga namonaka, ba konzi arabe, ba prince, ba nini, basalaka ba soirée, ba fête, ya mokolo moko, ya ba plus de 1 million. Namonaka bakanga na ba boîte, namonaka ba cortège minene na poto awa, d'avance na poto awa. Bato bazana ba service ya ba privé ya sécurité, ya ba garde de corps ya ba nini. Na kanza contrat na bangwa minene, bazoka kaka na bato ya ba Arabie Saoudite, bakote kuna. Même ata bozwi bato ya Dubai, bato kaka ya pétrole. Donc po bazana pétrole, ba mikonza kuna na ba prince kuna baza ba milliardaire. Ba bebisaka mbongo na ndenga osagana te. Ako bebisa mbongo. Basalaka pe ba feti par hasard te. Bango baza bato ba feti presque chaque week-end. Bazana ba voiture basalango na or. Bazana ba avion bakiti ya or. Donc bana biloko. So boluki na internet bokomonango. Mais bakotaka na liste ya les biens mal acquis te. Pourquoi? Balobaka baza na pétrole. Toye siko neti na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa. Ba kompani oyo ekendeke kuna ko exploiter to kosomba biloko na ebite ba minere, ba pétrole, ba diamant, ba cuivre. Bato basalaka kuna ba PDG nango, ba DG, bakoma ba milliardaire. Bazokende sala na mboka oyo kuna ya ba président les biens mal acquis. Bango baza ba travailleur na société bakoma ba milliardaire. Siko ba président ya mboka wana baza ba milliardaire te. Soto longoli pe ba président na ba payango kaka ba milliardaire baza te. Soki muta komi milliardaire internationalement reconnu, bakomo lobela ye, bazo préparer le coup ya les biens mal acquis. Na pesa net exemple. Tosa na Willy Etoka, aza milliardaire congolais ya Brazzaville, no? Aza homme d'affaires, bamindele bango bazoloba. À travers na pétrole, azali milliardaire. Nano batie na liste te ya les biens mal acquis. Balobelaka ye malamu. Me mikolo yo bakomo kangisa ye na président Sassou. Donc, soki likambo moko eke bien te entre bango na bango na ndenga politique, bakotia président Sassou les biens mal acquis. Donc, où il est toka, bakotia épée les biens mal acquis. Tant bakotia ye, peuple congolais à Brazzaville, a wolobambala moko, biso tozo souffrir bazo yiba, bokanga mbongo na bango, bokanga biloko wana. Bozongisela ngo peuple. Bango pe baloba bazongisela peuple. Me banda babanda kokanga bambongo. Na o bakanga ya Kadhafi, basi bazongisela peuple. Soki bazongisela yango, peuple azwi lango ndenge nini. Soki bazongisaki yango, peuple a bénéficié nango na nini. Pourquoi bolandaka ba switch nango te? Parce que les biens mal acquis
ezali makambo moko ya manipulation ya lokuta. Selon ngai, nalobi te eza réalité. Selon imagination na ngai. Po Willy etoka, kombo na ye Wilfred. Mingi bayebi aza milliardaire légal ya mayuya te. Mais soko tali na kati ya la France, bakoma kokangisa ye, babengaki susu mingi na bato mosusu milliardaire congolais te, bakoma benga ye les cousins. Donc, na famille présidentielle. Bapona na famille ya Sassou Nguesso, baponi déjà 6 personnes. Nanu batie bango le bien mal acquitté. Mais modèle ba sibla bango elakisi. Bokoma na bino kutu ba milliardaire te. So bokomi tokotia bino na liste ya le bien mal acquis. Mais ba compagnie eza kuna, soki Total, soki Addition, soki plus ou bien moins, augmenter ou bien diminuer, ou bien social, ou bien solution, ou bien Total, ba PDG nango, ba obasala kuna, ba okoma na bango ba milliardaire. Etant que compagnie yango, bazo ki travailler na Congo Brazzaville, bazo travailler na matière première ya ba Brazzaville wa. Ale bango kuna, ba konja kuna bako koma ba milliardaire te. So ba komi ba milliardaire, bien malaki. Mais en Arabie Saoudite, oui, ba roi, ba prince, bako koma ba milliardaire. Prince kutu, azana tina kaka te, asombela bokilo na ye, lupango. Non, ezana poto. Kaka voiture moko ya or, eleki 30 mapangu na poto, asombeli bokilo. Mais kuna le bien malaki ete. Bakitaka na avion awa, bayambaka bango, mokonzi moko te, na roi moko te, na prince moko te, na mokili oyo, bayambaka bango lokola ya Arabie Saoudite te na ko dépenser bambongo. Bazana bandako na poto, bazana ba feti ya somo, basalaka ba fetaka koleka batu mingi ya mokili oyo. Le bien malaki ezalaka te. Ata kutu journaliste aki kufa na ambassade na bango na kati ya Turquie, babeti kara. Ata kutu bapesi batu mosusu mbongo, bosala makambo boykote kuna, bango bazaka bana malamu. Le bien malaki te, bazaba milliardaire solo, mitema malamu, lokola bilamba na bango ya pembe, balataka. Ba kreye pota-poti, bolia, bazo lesa mokili mobimba. Banie na bango, bazaka bana malamu, bango kuna ezalaka te. Bandeko, nalobi te bofungola misu, nalobi pete bokanga misu. Bokamwaka te, na bamboka, oyoyo boyali, milliardaire azalaka te. Ba milliardaire, fo bazala kutu milliardaire te, mais ba milliardaire bazalaka te. Bazate, siko mboka wana ezana ba minere, ezana nyonso ba milliardaire bazate. Ezate po ya tiers monde, Brésil peza tiers monde. Ata bozo mona batonga bongo eza tiers monde. Afrique du Sud, atozo mona babongisi eza tiers monde. Angola kutu, to longolango mwa moke. Po Angola, oui, ba milliardaire bazali. Me ba menasaka pe kaka. Me lokola Angola, José Eduardo Santos. Aza mutu moko atanga na Russie. Mwasi ya liboso abota na ekuna, bo ya liboso te. Mwasi muso abota na ekuna, ya Russie.
po abota pe na Congo na Zaire ntango aza kobeta guitare. Alors na Angola nde oui bamilliardaire bazali neti mwana José Eduardo dos Santos aza milliardaire atravayaka fort, aza na babanki asomba Isabelle, mobali ne azalaki ne dokolo, papa ne moko eloko ayebaki na mokili babanki, banki de Kinshasa ezala ya dokolo, mwana ne amaîtrise babanki. Donc bango le bien malaki eza matata pona kokanga bango na ndenge ya Europe. Et puis na Angola fo koyeba bien na Angola to mata likolo to kita na se ata communisme esila, mais na Angola baza na idéologie ya baris ya bakibin ata lelo bakoperaka na mokili mobimba na ba-européen na ba-américain, mais na Angola fo koyeba ti lelo baris bazali, ti lelo bamilitaire Angola baformaka bango kaka na ris. Pona Angola bayebi ke na baris banda babanda na bakibin bazwa problème ya mabe te epesaka baresultat ya bien positif. Donc bato bakenda ba bourse na ki militaire na makambo mosusu bazonga pe na mayele na bango ata tolobaka ke batiaka bato tonga, mais bangole babénéficia na makambo ebele. Baris pe na kati Angola bazala na comportement ya mabe te na bangole. Même na bavion na bango na ntango ya kala bafutisa moto tike te ozokende boye na aéroport olobi nazokende boye bazwi place ezali bamemi yo okei. Même hélicoptère bateta bato bien, babeta bangole te, baboma te, babwakela ngole soi te, basala makambo nyonso ndenge ezala. Donc yango wana Angola mwa etika barisi eza te. Siko le bien malaki pe po botake bango. En tout cas baza deja na bato oyoyo basala bango eloko moko te po bolandaka bien. Na Angola oui bamilliardaire bazali, na Afrique du Sud bamilliardaire bazali, mais na Congo Kinshasa bamilliardaire bakozala, mais obombango pana yo moko na ndako no, obe obombango na bandako moko osomba quelque part. Yango wana bakanga bandako wana ntango bakokanga mokolo bakokanga bayebisi yo te, bongo ndenge bakofuye kuna batala soko bomba ba or na ba diamant. Mobutu biloko ni misusu ebika. Pourquoi? Parce que Mobutu biloko musu ebika po azalaki na Maroc. Na Maroc kuna en tout cas bapesaki ki ya métier moko ya solo. Ti liwa tokozala kaka bami, likambo eya boye tokozala kaka bami. Mobutu na Maroc en tout cas apema en paix. Ata bakunda ye na Congo te, mais bisika bakunda ye eza na succès ya kosakana te. Alors kuna esova mwa moke. Eza pe na bapeyi mosusu pe esovaki mwa moke biloko Mobutu mosusu na bato mosusu, mais mutu azali milliardaire toyeba na mokili aza te. Donc bamboka lokola Congo Zaïre, Congo Brazzaville, bamboka ebele, ba Gabon, ba Guinée, bamboka wana nyonso ya Afrique, vraiment président, politicien, na ba homme d'affaires mosusu, obia kaka nyonso, so komi milliardaire, eza problème. Bakobenga yo un jour oligarque congolais, oligarque zaïrois, oligarque malien.
Bandeko, pourquoi nazoloba boy? Nazoloba parce que ngai dokolo oyo Angola mobali ya Isabel dos Santos nga namonaka adinda na mai kodinda kaka te namonaka ngo ekoko zala nasira 100% te namonaka ekoko zala baboma ye ouais parce que azape milliardaire mwasi na milliardaire et puis azali moto ya alinga okende na politique aza moto azalaki déjà na politique pe mwasi na ye azali mwana président Angola pe Angola ye moto alongoli ba président ya ba pays ebele ye moto ayedaki Sassou azonga na pouvoir ye moto ayedaki Kabila le père akota na pouvoir Rwanda te Rwanda boza kotalaka na télévision basoda bazoya Zimbabwe atindaki ba avion mais pamba Angola moto aya kolongola Mobutu donc elakisi soki dokola aza toujours vivant na ba milliardaire na ba milliard keba akosa surprise moko na mokili oyo bazelaki te donc dokolo ekokozala babomaki ye bobosana te na kati ya Dubai tous les services secrets ya mokili oyo oya puissant bakoma kokende kovanda na Dubai baoperaka pe kuna pona Dubai wana bato bakufaka surtout bato mbongo bakufaka ebele boyebi ntina te nga pe nayebi ntina te nga awa naye kolobela ba milliardaire baza te na bamboka na biso pourquoi balingaka te po balingaka te tozala na ba milliardaire kanisa Sassou lelo oyo bana ne na bato mosusu bakongole kaka normal ba homme d'affaires basimbi makambo ya pétrole po eza recherche ya mboka na bango recherche bon ezali bomengo ya mboka na bango nsima nango bakomi ba milliardaire ntango bango bazokufa bana na bango ba milliardaire bakoko na bango ba milliardaire donc soki ba milliardaire bayali 20 après quelques années après ba 30 kaka batan ebele te ba 20 à 30 ans ba milliardaire bakokoma 100 après susu 20 à 30 ans ba milliardaire bakokoma 200 nandimi te bato bakolingaki na kati Afrique na chaque pays ezala na 300 milliardaires nandimi te mpo na chaque pays soki eza na 300 milliardaires elakisi mboka wana pe ekomi puissant elakisi bakokosomba meme baavion de guerre elakisi bakokotisa mobulu entre ba grande puissance soki moko boyi kotekela ye otiaki embargo moko akoteka meme na mayuya donc ou bien moko akoloba bon tokotekela te me tokei kuna mpona koyede bango donc eza na makambo ebele soki na mboka bamboka ya biso ekomi na ba plus de ba 300 personnes baza ba milliardaire na ba milliardaire bozala sir mboka ekomi puissant ezosenga te bosomba minduki banini ntango ka ba milliardaire baleki mbongo eza ebele na kati ya mboka na bino ata mboka eza na niongo me bato normal baza ba milliardaire ezalaki na gouvernement ezala homme d'affaires mboka eza puissant yango wana lokola biso mpe tokufaka nzala na bapasi donc totalaka asombeli mwasi na ye lupangu président komi sikoyo azosomba lupangu pamba na Belgique orke ndako na Belgique na lupangu na salaire président zwaka akokosombaka chaque mois pamba orke
président tanga komi président akoko tia pe membre ya famille na compagnie ya diamant ori ezala kuna baétranger atie ye PDG atie ya société na bino akokoma pe milliardaire akosoma pango pamba ata komi milliardaire mbongo eza ya ye mais ntango na mboka na bino boza na plus de 300 milliardaires eza avantage mpo na mboka mpo mbongo wana eza ya moto azali na nationalité ya mboka na bino mpe moto yango aza na niongo te mais sikoyo bino na bamboka na bino boza na bamilliardaire te mais bamboka na bino eza na baniongo bomitunaka mpe yango bango balinga kodefa mpo na nini badefaka mbongo ekendeke wapi bamisu bakoloba non Mobutu aboma mboka atikela biso niongo mais non baniongoko mingi bakotisaka biso na makasi bon nakoloba na makasi vraiment te me bakotisaka okosala otema te fozwa niongo po prix ya diamant nani atiaka yango prix ya or na mutu atiaka yango ndenge nini etekamaka mpo nga soki nakie sikoyo na Congo na Angola nazwi diamant naya koteka bakoloba illégal lobako te ezalaka moko bakoloba ok eza légal ekoma na limite nango mais na époque ya Zaïre ata diamant moke okoteka te même na kati ya Zaïre bakangi yo oza condamné à mort siko kende nango susu na libanda 10,000 fois mabe banani batiaki lwa wana tolobako na Angola mpe ezala bongo okotambola même pas kote badiama ezalaka bapekisa kutu bato mosusu bosala wese te libula wese mpo soko otimoni kaka wese okomona badiama na badiama banani batiaki lwa wana pourkui ezalaki bon bandeko na bamboka oyo ya biso ntango ezangi bamilliardaire eza problème eza nécessaire tozala na bamilliardaire ezala soki mbongo yango akozwela yango ndenge nini ekoya ndenge nini mais lokola toyebi bamboka na biso eza riche nzala tokufaka mpe tokokontinue kokufa mais vaut mieux tozala na bamilliardaire le bien mal aki wana babandango na Arabie Saoudite mpo tondima bongo te bandeko bongo te na batelevizio bazoloba bango mpe bien tribunal soki prison ya la haye bato ebele balobaka bosalela yango baafricain sikoyo tomoni mpe bozosala bankete mpo na barise donc ezalaka mpo na baafricain te non bokanisa bino moko pourquoi bazosala bongo wana na sotango mpo soki tribunal wana yaka logique toyebi bato banani baningaki bazala mpe kuna ebele na ndimi te baafricain ebele mais bon awa tozolobela bamilliard bandeko bamboka na biso eza na besoin tozala eza kuta na besoin te eza nécessaire obligation tozala même na plus de 1000 milliardaires en dollars, en euros, en diamants, en cuivre. Tozo bapenzaki na Lubumbashi tozana ba milliardaire légal reconnu na monde. Ndenge bayebaka ba prince ya Arabie Saoudite na Matadi na Kikwiti na Goma na Kinshasa na famille présidentielle ya Sika ya Kala na ba homme d'affaires normal na ba musicien na bato église tozala na ba milliardaire plus de 1000 milliardaires soki tokomi na ba milliardaire bandeko bozala sûr et certain respect kozala bitumba pe ebando sila yango moko sans que bitumbe banda kanisa lelo Congo Zaïre soki ezalaki na
1000 milliardaires. Bazana tina teke o Congo ezalaka na embargo ya kosomba avion de guerre. Non. Milliardaire akobengisa organisation mosusu ekoma na monde mpona koede bato na bitumba. Wana eza legal, azane milliardaire. Azane na compte pays te, azana nyongwa pays te. Ye aza milliardaire. Azwi mbongo na ye a aider pays. Ndenge tozomona ba satellite mosusu eza likolo kuna no. Babenga yango société privée. Ezo aider ba soda ya Ukraine à partir ya ba américain. Soki pia bango information elobi tala tomoni ba char eza kotoyo. Bango ba pia information ba bombarde. Donc société wana moyo kangango eza te. Moyo loba teke o bozo sala boy. Bakoloba non bali société privée. Ndenge moko soki bozana 1000 milliardaires. Donc bazali en dehors ya Nyongo, ya Zaïre, ya Angola, ya Congo Brazzaville. Baza kuna te, makambo na bango te, baza libanda. Lobande bakomisa bango ba oligar. Mais sino te, baza libanda, baza société privée, ba privé. Bandeko, le bien mal acquis, bino bomondenge ni. Ba président na bino, ba sombeli basi na bango mapango, bana na bango mapango pama na poto, obie bomondenge. Obie bomoni oyanga bilobela. Non, oyanga bilobela te. Parce que eza makanisi na ngai. Na tindi te koma ya yo. Yo pe kanisa ya yo, oza na droit. Nga na eko kabula na oya ngai na bino. Bino pe boko kabula oya bino na ngai. Menga na lobi. Na bamboka na biso toza na besoin. Eza nécessaire, obligatoire. Tozala na ba milliardaire. Azwa mbongo yango soki ndenge nini. Mais tozala na ba milliardaire. Tanke azokata biso mitute, azoboma biso te. Soki mbongo yango ezouta kaka na mabele, to na ndenge nini, pa na biso moko, en tout cas, faut tozala na ba milliardaire. Po ba misusu baza ba milliardaire, po na kokata biso mitu, na ndimi te. Ba oyo bazomvwama na Colton, bakomi ba milliardaire, baza na mboka oyo biso, na ndimi te ke bazozwa yango sa makila na maboko po tozoyoka na ba television poto kuna bazozwa yango na makila na maboko bango ba milliardaire na tamuke me na mboka o bango bazozwa milliardaire azalaka te même peuple kuta lingo mona milliardaire te surtout so oza na famille ya président surtout so oza homme d'affaires moko boye bamona koyebani oza na ba relation en tout cas balingi kutu te nzala nyonso bakotia na mutu na yo me bandeko nzala ezali ekokontinue wana fo koyebango me bamilliardaire na mboka ekopia solution soki boza na bamilliardaire ebele oyo aza na matoi ya kondima ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima oyo mpa ndimi na ye te aza na droit nga papa robo natonda buzoba
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.